Moussamba dans l'émission Rien que la vérité, cette émission chrétienne dans cette chaîne chrétienne Tolonacé TV qui est dirigée par maman Anne Moissi Amabondeli, Moissi Mossali, Anne Kalambaï depuis la France et l'épouse du gardien du temple, pasteur Carlos Kalambaï na France. Au Bazako Kamba, église Mema na France. Je vous salue, vous qui êtes branchés de partout, des États-Unis, de Canada, de Norvège, de Paris, de Bruxelles, Allemagne, Suisse, Hollande, Afrique du Sud, Nigeria, Algérie, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville aussi. Shalom chez vous. Voilà, je viens encore vous proposer le même sujet qui bat le record actuellement, le sujet qui est en train de faire couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Il s'agit bien sujet morte ou vive. Il y a Mosel Nanzambe, maman Olangi Wosho. To proposer qui buno baladeur hier au besoin qui ba vie partagée à Batou. Beaucoup plus, il y a des fidèles au Bazala qui na 17e rue, au Yebisaki Bisobo, que maman Olangi a Koufaki, mais elle a été rendue à la vie par Dieu. Alors, Lelo Siko Tozongi n'a le même sujet, n'a le même ordre d'idée. La même ordre d'idée, pardon, Tokosolo Lango Boena Mosen Nanzambe O Boyebi bien le prophète John Ngefa. Oh, vous savez, pensez naïe, Azokanesanine au sujet, il y a une nouvelle rumeur Oyo. Parce que déjà, il faut déjà qu'on se le dise que Médianion son abisso Awa na Congo, Boyebi Ango, Bazo c'est la même information que maman Olangi Wosho n'est plus. Depuis hier à 1h du matin. Donc, toujours une sur la Karandengwana. Au sujet, il y a Likambo, il y a Maman Olangi. Alors, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas par vos remarques, par vos reproches, suggestions. On a plus 243 81 0050 759. Voilà. Nous revenons au pasteur, prophète John Ngefa. Shalom. Shalom, Maman Rit. Nous avons Pambulayo. Parce que tu as une lobby à Longo. Tango, ba nouvelle. Alors, moi, j'ai doute. Nazaki na labino kende yo moko personnellement comme makuna, mais moi je sais que maman langue a koufi n'est plus dans mouvement non et personne qui bateau a koufi a sekui alors et personne bateau ba embrouiller qui bateau alors et sengé na bino ba presse bolo ba makamona ndenge koki na bo vérité parce que presse ndé quatre pouvoirs na kati ya mboka na biso presse ndé sala ka bateau bolo ba vérité alors so beaucoup ko douter na ba information eza bien té l'information mo so na nzambe lobi na ngeko se prononcer té na se prononcer le nom réellement maman langue Osho a koufi azana morgue. Oui, maman Olangi Osho a koufi azana morgue, mais il y a une possibilité en tant que Yomosen Nanzame, Dieu peut le remettre à la vie. Mais maman tu as imagination wana. C'est ça que nous disons. Oyebi Deutéronome 30 verset 15 ça dit, je mets devant toi la vie et la mort. Ben Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4 dit chaque chose a son temps. Et là, on a des bandes de soukanango. Na kat nango tanga ko bika izali, tanga ko lie ezali, tanga ko bale ezali, tanga ko liwe ezali. Mais ba tanga li seko ezati. Mon tu sais quoi qui après 3 jours ezali Jésus, na 7 décembre ezali Lazare. Hein? L'apôtre Lazare, nda c'est quoi qui? Oya akufi mikomi sa to mine yeso ko se sai. Na Yesu akufi bakundi 3e jour à seko. Ko se kwande yango wana. Oya bi arrêt cardiaque, attends yo to mi supporter. Soki moto akosa crise d'arrêt cardiaque pe mesili soko rianembe moto makasi akozonga na vie ebele bazonga na vie ebele ba kisasa awa azui arrêt cardiaque 30 minutes 15 minutes batie na morgue bazonga bato biso polele donc bazonga yesu na vie parce que akufa ki penza te soki moto ya kufi soki kozonga na vie boloba nzambe moko na kama mo langi akufa ki na cardiaque arrêt cardiaque et blocage hein yo kasi momo langa ba médecin sur place ba benga ba médecin hein? Une femme d'affaires comme elle est, avec ma possibilité, bazalaki pour que quelqu'un à côté hôpital na bani parce que c'est là qui na yango. Bato na foi na bango. Et puis c'est pas si mingi ya kondima ya kolega, maman akufi. Mais beaucoup m'a limité, oh maman c'est quoi? Quel raisonnement? Hein? Quel raisonnement à c'est quoi? Ba sangwana ezong sina poto na ba bino ba bato internet, hein? Ça même ko vérifier, au bani ko publier yango maman langa c'est quoi c'est ça sonia. Moyaka moko afingisa bayaka nyonso ezali soni mingi parce que nga avant se prononcer comme il faut assurer na yango et Dieu m'avait dit ozomona yami balé kaka mama nga seko pasteur moko abili na CFMC
le voleur, le loup féroce. Romains 16, 17 à 20. Avec votre ma bonne action de grâce, maman, ce que moi, te dis, million à Kenangoa. Mais prophète, on a preuve, on a image moko comme support, il y a collatéral. Le prophète a récolté les aumônes et les offrandes. Mais oui, bah, mon qui a une image, voilà, bah, tu as un belé. Accepter aïe maman c'est comme ça bon moi on pas la gloire pour on ne blague pas avec Dieu. Galates 6 7 8 le dit c'est que l'homme aura 5000 moissonnera pour vous blaguer dans Nzambe boy hein batolangue bazaki na Eli qui a foi hein foi ezani bit sango. Non mais c'est aussi possible, vous êtes serviteur de Dieu, c'est aussi possible que Dieu l'impose encore à la vie. Prophète, oyebi que même l'histoire de la Bible, il y a Lazare, où Dieu dit à Marie, n'étais-je pas dit, si tu vois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, ce qui peut, anakondima yaba, celle Nanzambe, il y a église, fidèle là-bas, fidèle l'église, un jour, Nzamba, quand on est la vie, n'est-ce pas qu'il est là à 10 heures, par exemple, à 11 heures, dans 12 heures, quand on a la vie. Maman, quand on a l'idéologie, mon roi, donc on a un miracle ici. Un miracle zali nazali un eschatologue na yebi. Oyebi soki nzambe alingai mamola nga kufata okufate. Quelque chose ya kuma na hôpital ba John Senavi. Même la saka bari na mission wana loboko nzambe zaka sema. Omoni na moni veve na ini mwana moko akufi. Ba yeba ko kunda ye. Bakuta na Yesu asimbi cercueil azoni na vie et là ba grâce exceptionnelle. Mais le cas prophète dit que cette grâce aussi peut être usuelle likolo ya maman ola grâce za kuna te ya ko za grâce wana ko ndima ngote. Mais pour la ni grâce ko za. Pona jusqu'alors la mukite. So ça la mutele alors la mukite. Na ndimite grâce ko za la wana. Ba meka ki foi, ba meka ko bondela ko luenza meno. Mama bébé akufa ka sa Yesu mute. Maman a dit que tu mwana mukezo le yao kabangote nzambe mona kangote yesu ya tala musubu nzambe asaka na ngonga lingi na grâce na tango na ye po ya maman olange akosekwa lisute akufi na yesu etikete mukunda ye histoire ça continue. Oui, en tant que prophète Mosel Nzambe azali maman olange azalaki compagnon aussi de lutte et longo mokona yo vous étiez en train de plaider la cause juste, la cause céleste, n'est-ce pas? Bon, ezali ngana doctrine na ngai doctrine Nangazali, Seigneur, je connais Dieu, Seigneur Jésus comme le Seigneur de l'humanité, et puis Nakobanga Nzambe, n'a dit commandement de respecter le sabbat de Nzambe. Mais la doctrine Nanga Nakabola qui va tout. Oh, sorcier, oh, boy, maman, boti ondoki, moi si ondoki, milima, non, ezali, yes, akuta la bezebou, akuta milima wana. Rome la biso qui batona bazali to bon drapona, babika, Matthieu 10, verset 1, parce que c'est l'opportunité. Au moment là, tu as dit que ma camonio, son maman, là, n'a pas parlé de ça, que m'a baissé. Bangonde, bafungoli, ba chrétien, miso, ba prière, ba 40 jours, il y a 100 jours. Il y a 350 jours, il y a 500 jours. Bangonde, bafungoli, yango. Banzela mangenge, bakomi lalo, ezali bango. Mais dans le but de ça, qui m'a bêté. Na kati na doctrine, il y a par exemple, il y a bandoki. Ya kokabola ka bato basi na libali kokabola o libali wana za yote o ya eza doctrine na bango ya libali servitude mais soki ndeko zimbongo akosasa bandeko mosusu yete wana ba servitude nous sommes africains nous sommes pas les blancs ezali idéologie na ye na kati pe idéologie na ye na mobali na ye bato pe misusu ba se retrouvaki la idéologie pe na bango la doctrine na bango bato mingi pe ba perdaki yango mai bato nyonso ba telemaki bango. Alors moi je suis pas Dieu pour les juger tout est Nzambe asala misala na ye chacun rendre compte et pas Nzambe le Nzambe a joué maman Hollande le a joué papa Hollande pourquoi kaka ba même moment pourquoi kaka même maladie contrat nini bazalaki na yango likambo nini ezaka tango et pourtant nganda ba senga nini kala mingi te avant to comme ba élection de décembre awa moto moko ya Nzambe okufa munene yango esalemi yango kala mingi te pe tozokende zuba en politique mosusu ya kolala Nzambe ezoloba il dit et kala mingi peut-être Congo va libérer on a solo bango bongo mona yango na miso alors pourquoi ka même maladie pourquoi ka même likambo maman na papa bazalaki na fille ici papa akufi 8 mois maman akufaki te azalaki azosambela bazosambela mpona mobali na ye comment c'est possible bayei ti bakomi na Kinshasa maintenant bakana kunda papa maman azalaki te bakotika papa maman azalaki na mosolo na ye sibitima après 2 jours akufi pourquoi et kaka même malade ya motema ya cardiaque pourquoi point d'interrogation na ko découvrir yango te pour moi même moko ya molili eza na se na ba liwa na bango
Mais à molili na ndenge ni prophète le kozolo bana ezo tiké un peu ngai et puis bana na nzambe bazola ndabiso awa. Même au molili donc qui a agi sur eux. Oh, expliquez ça un peu. Bon, au moins nous avons molili pourquoi? Batomi balé ce bazuma kila ya mobile na moi c'est ndenge mokote. Hein? Bon organiser pas na ndenge mokote. To ko même malade, ngana ko na diabète. Moi c'est na diabète, mais tu vas na kana to boti bana. Hein? Maman cause à tout na rien, tout malade, et cause zongaite. Ba malade zo ko ba sida, ba malade zo ko ba tuberculose, pour do sanga kati na ngo. Yo ko mona kaka papa bela ki malade. Ya cardiaque. Parce que ba maman bazaki na nyonso biloko nyonso. Maman peut accoucher na malade cardiaque. Maman peut accoucher na malade yango. Ça dit quoi? Et puis na Afrique du Sud, ba vana ki bango nyonso akufité. Mais aye Kinshasa. Donc makamongo zali yawa. Ça montre quoi? To le but que mon taboyi mo langue papa mo langue tel mais oyebi balliance musu to salaka hein oko sa alliance musu muzaki buke bino bobo ngwa moni mama balliance musu to salaka tant to abolingo to yeba na kate hein to bossa na kango ngaza mona mbandaka tant to na mbanda to kola ngona mwaso bali balingani le monde évolue bokai na zam osoyi bobo ibale ya rouge oya kati makila atina bombo ya rouge oya kati makila atina bombo ya rouge oya pesi moninga makila le oya le tokobala na ngana yo tokabona te mais sibitimo basi wana ibala babala na kate omona ka mwasi wa maswazi mobala musu babala na bakende babota mobala bati mwasi musu babota mais moko soki akei kokufa to akei na poto to wapi directement alliance wana makila kobende mosusu wana hein yango tozongana baphénomène esalemi sikoyo baphénomène yakobende mosusu wana parce que je te donne un exemple sikatuna le père akufa hein maman moi si sikatuna le père azali akufi na bani elongo te Vernon akufi ba ko l'église de réveil wana mais moi si Vernon azali akufi te donc pour na yo prophète basala ki alliance moko ya bolingo ba alliance moko ya bolingo na bango nde za porter boye donc yango memi papa liboso et mami papa maman et ça ba alliance wana o basala ki yango masu ba bonso na ba ba te parce que na so exemple te docteur ngala si moi si akufi docteur ngala ça va akufi te hein na kopesa yo kila nipata moko l'église de réveil papa na 80 96 ans moi si akufa kala azali pourquoi la maman langue akufi mobuta ki na mbongo ebele akufa bobila da bazali mais qui qu'on appelle elle était choquée atikali na choc wana choc yango émotion na atikali na ngo ki bakamata ki papa langue akufi bakamati batimo libu ai papa langue to chewa ba ebi mama Elisabeth ekokoto kufa akolinga te moto alingaka liwa te attention akolinga te akoloba nga ntaka chrétien moto na motanzela na ye mais pourquoi apporter bango boye quel choc oui moi na fruit du sud vraiment nganga so baza bachina mite makuna et ça lié te osala kisa pour nani il y a quelque chose qui est caché na suki wana baza basali na nzambe na kokota na bosindo te na pesi point d'interrogation. Merci beaucoup prophète yebisa biso nano quel souvenir aux anango ya au sujet ya mosali na nzambe oyo akufi na ya mobali na ye. Bon, souci à maman langue na mobile na ya souci te. Souvenir. Exact, toi doctrine mon côté. Mais souvenir encore parce que baspi la prière ba 15-20 jours quand on a l'église grâce na bango. Hein? Babini moi ba serviteur to benga yango et quand tu na bango. Hein? À part yango et ba sala ki yango souvenir monsieur Zati. Hein? Mais c'était quand même un programme moka malamu ya ba jeune prolongé, hein? Bon. Batebele bakufi na ba jeune wana. Esaïe na bisayo solo vrai jeune que moi Dieu je prends plaisir. To boy jeune intellectuel esprits sort dans les jeunes de prière des jeunes à 40 jours. C'est Jésus seul qui a fait ça. Ba jeune monsieur à 100 jours, 80 jours, soit montant à cardiaque ou bien un sucre. Mais kufa hein ba jeune on est battu na mort rebelle. Hein? Ah ouais, 58 qu'est dit la Bible. Pour le cabine parce que jeune c'est dans ma soupe. Jeune ne dit que ça moto non. Esaïe 58 soki totangi awa verset 8 tokotanga yango te 10 tokotanga liboso na verset 6 Esaïe 58 verset 6 à 9 voici lequel jeune que moi Dieu je prends plaisir. Esaïe oyo alobaki naissance ya Jésus-Christ te azoloba voici les jeunes auxquels moi Dieu je prends plaisir. Détacher les chiens des méchants. Dénouer les liens de servitude. Longola biloga milili la servitude. Renvoi libre les opprimés. Et partager ton paix avec celui qui a fait. Fais entrer ta maison le malheureux sans hésitation. Si tu vois un homme ennemi, couvre-le.
et ne détournez pas semblable de mal. Alors la lumière prendra sur vous, comme le rêve, la guérison germera promptement sur vous. La justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Internet t'accompagnera. 9. Alors tu appelleras l'Internet et répondra. Tu crieras, il te dira, mais voici, éloigne-toi des choses mauvaises. Et Dieu t'accueillera. T'as la vraie gêne. Au lieu Moutou, un accident. Allez, à quoi on dit au sage, à 3 jours, 4 jours. À Koufi, au bon milieu. Mon talent est hépatite. Oh, je viens à 7 jours. Oh, à Koufi, accueilli. Moi, c'est un zémi mounene. Allez, au bon temps, vous avez dit matin, c'est la gêne, on dit à Koufi. Mais il y a quel gêne, on s'en à son le Bélabiso, on s'en aura plaisir de tâcher les chaînes des méchants. Si tu vois un homme l'icouvelé, au moins il monte dans la paix, ça y est. Alors tu appelles l'Internet et comprends. La bateau va faire la gêne, pas bon, maman? Bateau va faire la gêne à 100 jours, 80 jours, tu as besoin de négatif. Hein? Alors, tant qu'on fait la bilan, qu'on veut, nous avons besoin de faire la gêne, c'est bon, tu as vu que la gêne, tu as une unité, nous avons dit que ça montre la façon est belle, montre la banque c'est plus que gêne. Oui, le ministère à combat, par exemple, le combat est continue à l'église, c'est grâce aussi à Vision Mamolangi. Mais dans le lobby, dans le lobby, la prière, 15 jours, 20 jours. Hein? Dans la prière, monsieur, ma carte, la prière agressive. La prière agressive. Continue, dans le lobby, dans le lobby, il y a madame Angoana. Mais oh, mon souci spécial, dans mon unité. Dans ce que pour la spéciale, les Panzani, Bandoki, Bassi, tout ça. N'a pas de bala, riti. To soleil na yo, mais tu as commencé à faire le moment où on a monté la qui s'est en bas de l'autre. Mais ça m'a révélé qu'à Nzambe a révélé, Nzambe a révélé, appelle solution, bon de la pon à Bango. Bakobika, Matthieu 10, verset 1. Marc 16, 17 à 18. Hein? Luc 10, 19. Tu as pensé que la version de Rénine? Hein? La langue de la moitié de notre bande, il y a un rabo à moi, c'est dans la banane. Anandoki. Asubaka na mbetu. Ouais, moi c'est mon soeur de Gabalaï. Na benga na nga mayele. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais tant que moi c'est nga ndoki. Na ko bonde la pona ye, ya ko bika on est séparé bango. On zanda sangi se mutoka bolango te. Tala de gizne kaboni bato et bimsi bana sanzela. Hein? Et puis bato ba makamo belé mabe. Hein? On qui on tout le monde ba kululu banini. Et c'est ba biti wana ba injustice dans la foyer. Est-ce qu'on ne peut pas parler? On peut toujours parler. Est-ce que nous devons aller là? Mais à côté de ça, il a fait ce qu'il a fait. À côté de la prière agressive, dans l'église, gloire à Dieu. Mais à côté de la négativité, c'est foutu. Est-ce que vous voyez? Prophète, tant que vous avez la négativité, bon, ça n'engage que vous. Ce sont des propos qui n'engagent que vous. Mais n'hésitez sur que se baser sur quel fait pour le ministère à Maman Olangi et Pandi Bafoye. N'hésitez sur quel fait. Yo, un journaliste, personne micro balader, au Koyo Karango. Dans quoi tu n'as pas signoté, Nazana sœur n'a pas babalaye. Bavandi, ministère Maman Olangi. Si Manango, Baye Bako, il s'en va, il balance, il était, il balance, il balance, il balance, il balance, il balance, Mobana bala moi c'est abala kapé ezali belé hein moi na mbanda marandoki hein mais bala na marandoki non moi na yo sauté pas nzambe ala ndonga na te bon la pona rôle na biso ngwana mais to diviser te hein chercher la paix renier bato yeso asantai bato akuta na basi mabe mibali ya mabe jasera motamala muke marina mate babala kise azaki na bango alukaki vie interne mais oya ko panza bato ko détruire bato ça c'est la négativité ça to ngondi mango te na makamuso c'est zaki malamu na lobaki awa na misala bango ba misu batuvaki ba se retrouvaki na mingi pe ba se retrouvaki te ezali ka ndenge wana mais pourquoi ba kei to senga no ya sima atala lenge nini akotela misu gourmet spirituel parce que batinda les fils hein alonga ba détruire monsieur papa na ye azongi su ya ye moko okende ndenge nini musala ngo okende nde to ko lo bandenge wana mais tu souhaitais liwa mutu liwa nzela mutu nyonso mais liwa ya marque wana vraiment point d'interrogation. Limbisa Mouké, prophète Ngefa, n'a pas question pour choquer moi Mouké, en fait des questions qui fâchent. Le lot qui peut prophète Ngefa, c'est qui Mouki accueilli. Est-ce qu'il aura un témoignage ça? Oui, parce que j'ai défendu, défendre doctrine à Jésus, hein. Na sali ba débat na ba chaîne yonso ba sur TV de Canal qui suit la doctrine de Jésus, hein, partout, hein, na zona ba si positif parce que na taki mboka na ngapo na mbongo te, hein, na zaki na ba pasteur ruzo mbongo na ba konzi ebele ba millions, mais moi j'étais là, je n'ai pas dit na boya ki yango.
Et puis nazali juste nazo na nzela na nga malembe ne sokende na binga na mo santu te na pe muta mabe solo mais na luka sala malamu mais témoin je ngeza bien ba trebele ba kolela ngai ba trebele ba koloba parce que misala salaki na telemaki mutute na lobaki mabete mais je disais la vérité na komo na Yesu le longa ba na malade lokola je suis malade maintenant je ngona na soke koki so nzambe akoki a permettre je sais pas bon bazo kufa na l'équipe sur na côté batiki ba millions ba nani ba ndako ba bomengo mais ngao na lelo ko te c'est Dieu qui me protège je suis mon chemin na boboto na bolingo na okendango na bisaka bina les prophètes les plus malheureux et les plus pauvres parce que na boy ko zabilo kwa mokili pour lobi na komala kola bato ba bungisela na sera muke nzambe akopesa oya nzambe ya pasi mingi mekanga motema. Merci beaucoup. Yanzambe Zarapasi mingi mais il faut qu'on kanga. Oui, bon en fait toujours kende na suka déjà, il y a émission na biso. Est-ce que ozana orientation moko kikope sa basali na Nzambe o batikali ko vivre pe ko sel na Nzambe lokola yo o bazana envie. Orientation na kopesa bango orientation ezalité. Orientation suka message o nkolo apesi ngai na ibisa biso nyonso basali na Nzambe. Message yango ezali ni message epesami na mokanda na Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 à 16. Écoutez la fin du discours. Craignez Dieu, observez tous ses commandements. C'est là ce que doit faire tout le monde, car Dieu amènera toutes les œuvres au jugement. Bande konangai, Nzambe azo sala linyongela pe azali ko bomma basali na Nzambe. Nzambe atelemi sous pe na ba politicien o kala mingi to mona événement muso sala manakati ya Congo soki to kozonga simate to zongi na nzela te to banga Nzambe te to salela Nzambe te to linga Nzambe te to kozala na négativité tala likamezo ko na baninga loipe ko la biso et puis na bande ko nyonso batikali binga bolingi ba gege bolingi misala mabe bolingi ba magie ba formation boye baraite Romain 6:23, le salut du péché c'est la mort. Nzambe abomaki Moïse akotika mutu te. Nzambe akundaki Moïse akotika mutu te. C'est le moment quand nous avons vu totika mabe, to se repentir. To boaka biloko ya pamba zokosanga na église Nzambe, pona ko bana Nzambe, to zela enlèvement église pe jugement Nzambe ko malamu, Nzambe akopesa biso bomoi mulai. So to na mokili na pressé, na kozwaka ba pacte kozwaka bakisi kozwaka kota ba formation to kota na ba science occulte ndeli we kozwa biso na ba mbula ya muke o totoni mukilite donc on Nzambe apesaka mutu mingi eza mwasi te bana te voiture te motuka te ezali ba lopango ba avion te c'est longue vie totonda mokili so na kufa na 100 ans na osepela na mona bana na ngai pourquoi pas Nzambe ko bomanga na 100 ans awo mangana age ya muke pona nini na sali nini so na servaki yo na solo Nzambe ko batela bomoi nanga parce que ngai mona 4 fois avec abiak 4 fois ngai mona ko la bino mi kanana ngai au docteur Limbole spécialiste en cardiologie apesa ngai na ko ba 5 minutes de Dieu m'a guéri na ko la kisabino yango na ko na onda sima cardiaque yango fallait que na fait d'ici na opération na longo na fait d'ici mbite na porte na Suisse na sala yango et là je suis là 4 fois kangami na mbeto plus de 10 fois maman na ba prière na na mwana nga muke tango nazo kufa mwana nga mwasi atomboli lokolo abeti nga na motema ki na zongi soyo bimi awa pe manyos na monoko et je suis la vie maman kuti boni na bité na kangamaki et puis talela ko mwana sala ki yango soki Nzambe alingi wate quelque soit maman ozoka tina ka mpukwa ye a kolio na longito na nini pe ozongi ponga na mona ki yango na tikali na chambre bisu na mwasi bana tout na église na veille de prière na tikali na mwana na nga mwasi il y a 4 ans tolali na mbeto nga na ye crise ezwinga na mbeto crise cardiaque ezwinga na mbeto et si ta ezwinga bloqué nga na soyoka na sopemba te miso likolo et c'est fini tango na zobundela liwa mwana wana mwasi abaluka Nzambe atomboyi kaka lokolo likolo besanga kaka na bandi ko sanza ko bimesa basoyi tout mama kutanga na vandi na vie parce que là comme on sait ma mokilité le quoi la Matthieu chapitre 3 37 à 39 verset 11 ans d'aïdi en côté c'est sur la vie hasta autant on est ko kama so papa là la kika na mwana beaucoup ya kufi
Mona rebele nzambe alingi te likambo yo sale manase nzambe azali yo te to bongwama to luka nzambe na ngai na mama marise nzambe azobatela biso akosunga zo musungusu te ezali kaka. Voilà, to banga nzambe to bongo la motema nzambe akosunga biso, mais pour être en vie ça dépendra toujours de Dieu et ça grâce à nzambe azofait ça de nous imposer à la vie même à temps c'est la nzambe na sembo ce qui nzambe a bien garder le plus longtemps possible à garder au cas. Donc tout dépend de Dieu. Voilà, cette émission pour aujourd'hui est finie. Maman n'a pas tout le monde hein. Au début ça nzambe na bosembo ça dépend de Dieu. Mais ba Jimmy Shogal ba na vie. Ba Tonos Bon ba na vie. Tonos Bon a ba campagne tout ça 7 à 8 ans. Il est en vie, à la vie. Bah, grand homme de Dieu, Kawana, oh, nani, Jimmy Chouaga on a dit. Jimmy Chouaga on a dit. Pourquoi de la confusion, tu sais? Et les lobby, Matthieu 6, 24. On ne doit pas suivre des chemins à la fois. Ou bien tu suis Dieu, ou bien tu suis Momo. Nyamada a 4 pattes. Attends, mais rentrez là, Momo. Ils sont là. Ronald Bonk Azali, Jimmy Chouaga Azali, Benéine Azali. Le vieux, pourquoi tu jeune pour nuit? Est-ce que vous traduisez le fait que Bazokoufa, serviteur de Dieu Bazokoufa jeune, cela traduit le fait que Bazotambola Mabé? C'est quelque chose de négatif, maman. La vie et la souveraineté de Dieu. Non, souveraineté de Dieu, il faut se dans la longue vie. Oui, Siméon, il était avancé de l'âge. Mais il a Kufa. Alors, il n'a Kufa, il faut nous amener Satan. Et c'est le seul mon abisso. Dans un appel ça moto mingi et ça il longue vie tu dois te faire accident de porter biso maladie de porter biso mais dans la protection dans Zambé nous devons marcher conformément à la volonté de Dieu et être retourner la vie. Oui, d'accord, on a beau été comme l'histoire de Paul avec son boss là, Nassima, boss de Nassima. Alors bien Dieu, si ça te plaît, Olongolanga Mukumbo, Dieu dit quoi? Ma grâce est suffisante. Donc ça veut dire que ok sembo, mais dans la souveraineté de Dieu a imposé la vie. On a vu mon qui souverain. Oui, Paul pour nous entrer boss. Paul a zaki tuer. Et ça il m'a soumouné ni kumba na ye. Oui, c'est parmi 12 apôtres de Jésus on a dit un film. C'est ça là. Barthélemy, André, Pierre et Moko, les Bissanga Jean, parce que c'est un film. Et je te dis aujourd'hui, Paul n'était pas apôtre de Jésus. Ah, il a paradis. Parmi 12 apôtres, Paul a vérité. Parce que Paul Makila battu, il était tué. Il y a un Zanda, le baki grâce d'Angaï Kolongwate. Là, la souveraineté d'Angaï, c'est ça le problème. Parce que soit un apôtre à Jésus. D'ailleurs, il qui s'est mis. Et bon, son nom a tellement de choses à la terre. Oh, c'est le bon, ça a mis ce mot. Mais mon Dieu, ça va finir. Et alors, si là, t'as passé à l'issue, t'as bouquin. On s'en va là. Et c'est qui s'est mis. La Bible est le bien, d'accord, t'as que l'ango. Alors, souveraineté Zambé, il y a seulement 200 Zambé, mais on bat là, Baninga, Moussousou, Nicole Belé, et ça, il m'a pas le coup, Zambé, tout ça. Ceux qui nous vous donner la vie, nous sommes dans le coup, Mbala Kaka. Au moins, il va te redouter la foi, on a dit ça. Je termine par là. Voilà, qu'il plaise à Dieu de nous imposer à la vie, de nous laisser en vie le plus longtemps possible. Tout comme à peine à 207 ans, 400 ans. Comme la Bible le dit, l'homme le plus vieux de la terre. Voilà, cette émission pour aujourd'hui est finie, mais le sujet est continuel étant donné que jusqu'ici, Tozuna nous programme Teyabobsek Oyoya, moi si Mosel Nanzambe, Maman Olangi Wosho. Alors, Nalingi, tos numéro de téléphone, il y a pasteur? Ouais, pour le numéro de téléphone, Naïbi Batolang et on finit en mingi. Mais dans le bel ma bête, j'ai dit la vérité, rien que la vérité. Bino la vérité. Alors, pour nous rejoindre, un numéro na WhatsApp, Imo Viber 00243 89 610 49 41 rejoindre, 00243 81 87 26 rejoindre, privé na 00243 99 42 937. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cette émission est finie. C'était Ruth Moussomba dans l'émission Rien que la vérité dans cette chaîne chrétienne Tolonacé TV. Vous avez des suggestions, de remarques ou vous voulez participer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Appelez-nous sur plus 243 81 0056.
759 plus 243 81 00 50 759. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve très vite. Mon souhait le plus ardent est que vous restiez avec nous le plus longtemps possible. Je ne quitterai pas ce plateau ou je ne lâcherai pas ce micro sans pourtant remercier celle qui a fait que cette émission et cette chaîne vous soit parvenue chez vous. Maman Moissi Mossali, Moissi Mabondeli, évangéliste Anne Kalambaye depuis la France. Na église mema na France, na molongani wayo pasteur Carlos Kalambaye, affectueusement appelé le gardien du temple. Restez avec nous le plus longtemps possible et shalom, 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 shalom chez vous. Merci.